Chilombo wetu permanent na chef 20 yango bozomona soki bozala tembe soki bozofongola batenjete otala bomona bainvestisseur ya marque na marque namoni lobi mama ya FIFA ye bomonaki bapesaki ministre sport médaille ya FIFA que RDC continue na FIFA bien badopte biso obongisi stade kitoko katara vali kitoko sengote obete RDC maboko RDC aza mwasi ya kitoko mwasi oyo mibali nyonso mokili bazolula na bala RDC naza kala bazala mbaminerebe peuple congolais nalobaka ngo chaque jour na produit commerçable la Copperbel, le produit Copperbel, le chaîne de minéraux. Nous avons or, nous avons diamant, nous avons cuivre, nous avons étain, nous avons manganèse, nous avons malachite, nous avons cobalt, nous avons bultanium, nous avons uranium, nous avons maïs, nous avons mabele, nous avons zamba. Na petrol biloko wana nyonso nkita nyonso wana na Congo mais komona mutu nakata nda kwa nzambe alali ero epa mugunu yawe sala tidize yawe ki sala kita itaosa kita sasa laki apeso merki apeso jama yesu kita yesu sala yes ita osala opambola fatia yesu kita yesu sala ita osala opambola kadima merci beta maboko na yemaka aki apambola kadima baba mundiki kapika dima basango balali basali cérémonie ya kolala tumbuyulu basali cérémonie ya kolala sans caleçon basali bawa bazobenga messe noire biloko oyo basali bazopesa ngai zile na Notre Dame tozolala mutakala kati mabima ne loko ngai na longola catholique mais la bamona baba ne ko sokola biso nso manka mayo la zoka malika kitoko mai maili mais le long Félix zoke ne ko sokola mai yango kitoko ngai yoyo na bandako fuko sambe na za sacristie catholique oui ça formose na longo na ngana catholique na lo bapona ni na longo na catholique jour moko ngai na zuki tunga ya mabonza ah bon babenga kango na area ya ko bonzela nzambe oui tozolongo sacristie tozoya luboso yai kutila mbili yoyo kulambula imogalenga yai kutila mbili yoyo kulambula imogalenga nyenda lwendu lo masemu bakuya nimila nasimisaka nazoka kama mpe zoka tuzaki mutoka namona mbili yo iko present teleski bazomona zoka mpe yango na longela catholique nango tolobi boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya Israel akitaki yobila tire na 18h na Israel na mur de lamentation ake kosambela ake kosenga azosenga force lelo azana botala batie badrapo ebele na Israel ya RDC natala boye badrapo iri bakombatela Israel bokandaki journée ebele na Israel na mboka Yesu na badrapo baza wana merci beaucoup na bakombatant nkamba pambola bino poza partout na tena sankuru bakombatant ebele bakino
Chile mwenye na moni tete mogozoya. Yeyo. Munyeri yeyo. Ba ko si ete yete. Longwa. Chile yeyo. Oye binde balo bakawana. Oh, so you go ole. Nandem. Ndembaki. Mega wolo. Pomana jese. Wala so fula. Mutoko mula. Na moto le bibo ya boroka. Le nom d'Israël va se proclamer meilleur diplomate terrestre. Le nom va se proclamer meilleur diplomate du monde mobile planétaire. Merci, planétaire. Avant Bango va proclamer, Ngai va proclamer meilleur diplomate de l'année. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous entendons Mohamed Habitala. Beta maboko ya. Tembela kangaba. Na desa ya pamba quand on kisi de santé. Asali biloko ya kokamwa. Diplomate de carrière. Mende zone belango. Na kolobela suma ba mende te. Na ko mende zone lanze. Mende la mer. Akomi ko soutenir yo. Aux autres place ya communication. Mende la mer. Po Nicolas azo bete bango bigotu. Solo keba. Shambuike. Solo zena bana mibale ya mapase shambui. Yango moto sobe nga shambui. Shambui baba mwinda. Électricien. Na yango tolo miboye. Awa Okiseka buye mwana bute. Nazo sepela alobi démonstration de force. Toko la kisango. Merci na Okiseka buya mwana bute. Ozo continuer à soutenir biso. Wapi je merci. Merci. Benga je merci na chati. Yaya, je merci Azobala. Samedi Azobala. Contribuer la parna yo. Merci à Okiseka buya wana sa contribuer pour na biso to betele maboko. Atiki bana na rete. Merci papa parce que Azale écoute bana na ye. Merci. Il a ça contribuer, il continue. Sans formol. Ceux qui jamais nani kabua contribuer, c'est jamais que ça contribue. Merci beaucoup. Tosengi, merci na maman Brigitte Mwanzaka Beya. Oh, peut contribuer. En façon de maga. Tokotika façon te. Eza bana façon association Fati Solution. Yo azo kita kisasa. Na ba engin, azo kita na ba tracteur. Yo ko na nso mutu ya Gilles. Na ba matériel ya cancer. Azo kita na biloko ebele, basi bakangi. Bobo ngama toko travailler ça. Merci beaucoup. Na nyonso azo ba la meto sengi ba diaspora nyonso. Tiko sengo shima. Toboka kayo pamba te. Vraiment. Mais soutenir ta mariage. Roselu mamulobela la Fati. Mabanga. Le grand mécano. Mabanga. Delta Ganjing. Mabanga. Bozo soutenir te. Olivier Massamba. Merci beaucoup pour sa geste. Mpolondo kaka mpolondo le grand boxeur. Otindi nini? Mpolondo. Otinda mambo. Mariage yango. Ita pesa viva. Ndeko. Ita pesa tozana démonstration bana kimi. Merci. Ozana 1000 francs, ozana 500 francs. Simbisa kaka Dieu merci parce que ça azoba. Yo pe jour na yo ko bala yaka kalibo. Merci. Ozana 1000 francs pesa ye. Okanga motema te. Le panier circule encore. Na moto le bibo ye. Pe perdre na pas. Pe perdre bozana leçon ko pesa peuple congolais.
Bona ndini. Oyo tiango. PPRD. Bolsana leso ko pesa peuple congolais. Yoka. En tout temps, 40 ans bosali. Bosale lokote. Okamo lobi na moni papa moko za mande from féminicide. Alantitoche na katari na kose. Kabila alantitoche. Ozo la solité Kabila. Yaya, lobi na moni tala na kotanga lisuste. Na sengi na docteur Nyonso. Oya ki ya nani? Ya Afrique du Sud. Bolongo la batoche. Mami mulumba boza wapi? Ma grand professeur à l'université, il y a le Vanyu Mbozawa. Tu sais que nous Mulumba, la Mouko Kanga Kabila Kati. L'homme de Monica Kabila la Titoche, l'homme qui est Kanda Nayoki. Et quoi est-ce la solité? À ce la Toshi Liboso. Je suis docteur en philosophie. Na ukikenda kama mko na ngala paso na television na monika mtu moko ayo kuna anatitosh azoya na biloko na bango balata kama papika professeur je suis docteur en philosophie na ko na bandengo en philosophie lettre yo yebi ko koma kabisa na zo bisa bino na kombo ya Yesu kote kabila hapo alo bale korwele renal akolo yaya na bisi $100 yango na che kabila ya koloba la mort le bichero asili ya bien yaya bien parler de weekend mon père était cultivateur qui ne craint pas le travail ça où est sa machette sur l'épaule il va au chien et rentrera qu'au soir vers 6h maman lui a préparé le repas pour le midi soki na panzi television oyo nakosomba mosusu wapi yaya mebotika bavantire ko esi Kabila yebi femme noire femme africaine autant ma mère je pense à toi toi qui me portais sur le dos toi qui m'as l'état toi qui gouvernais le premier pas toi qui la première ouvrir les yeux le produit de la terre Kabila yebi yango cache bouchère Kabila zoya seka yebi ke jira kuko na ngai na Afrique du Sud na Monica Zokota yo seka ni oyebi loko sa ansekina batuni ye na ja docteur en philosophie yaya atiki kotanga na monde otika bokanga baklase olekalo Kabila bakanga baklase yaya awa teme bakanga na Afrique du Sud po bosali musoni yango nazotuna boshap place boshap azali akatanga boseka Pinke muke mulumba bozo seka nini ntumba loba bavantire na bino Kabila kwa midokte Kabila ne bozo seka Kabila kwa mido na moto le bibole gratuité de l'enseignement ils ont combattu mais bakolonga yaya toza bakongole 100% olobi boye bana babandaki na boboto bazofuta $700 na kabambari na Saint George bazofuta $800 lelo batie $0 mais bozala baotie yaya chadari mais oza kongole change ata motema ti ata ya mbulo nemi ulanya mais otanga klase okochange te movasakani sibalobi oza docteur batieli bana ofele me okangi kaka na nsima tokofongola nsima tokotanga tikumbulu epenge Fatigue-toi. Allez, fatigue-toi. Dieu n'a pas épinglé. Dieu n'a pas épinglé. Nakolo bana ma bete. Nakolo interpellé. Osarwa.
Epenge. Pourquoi on n'est pas la biloté? Nous sommes des Bantous. Il y a une divergence qui existe entre les Bantous et les Nilotiques. Les Nilotiques mangent les hommes, mais les Bantous ne mangent pas les... Ils sont à côté d'un cimetière au Kolala Té. Donc au Kotana, au Kobanga. Mais si on va faire Penge dans le cimetière, on est à l'aise. On va aller à Kaba. Ndeko afensa kareka ndeko atwakira Yesu ndeko ya tous les noms qui commencent par okozonga pa na bi mborolo tout le mborolo doit rentrer chez eux. Monsieur Shadad kangata munoko kangata munoko yo muto bomaki désespère mais Zaidi Catalana Shark Kasangi la communauté internationale c'est 20 accord de mapping accord de mapping accord de mapping mona mutu munene mutu kabasa na ya maye mutu munene ya maye tile yote ya kukanga kabila te maye lebe ironie bande banangai Boyoti G20 esalami na Italie Papa Songi descendre sans condition a signalé un bango a signalé Cholete na zone qui était la RD boye ki baye kozwa ambango baye kozwa show bakende libe pap na zoba kisirayo avant décembre yaka yebake azwa na bana na ye show azaba mapasa ya basi na ba perdu papa Chamboui et l'autre le dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali très sage a voyagé na Mabi Mulumba grand professeur a voyagé na bato aboanya boyoki armée na biso ekomi 6e na monde bobetela FARDC maboko FARDC ekomi 6e na Afrique tozokende vers le monde na Afrique 54 pays c'est beaucoup 54 ou 55 pays comme 6e FARDC nazo ebisa bino batindi ba chef de combat oyo pumbwa chef de combat yana bonase eri moko pumbwa likolo ekakuluka bango oyoki lobi bakangi mwana mwasi grand terroriste bakangi ye wapi madame aza deuxième personnalité ya Banyamulenge bakangi ye lobi bakangi pe garçon moko jeune akokali kaka na nani akokali na garçon nani aza pembe kaka ko chinois kombo na ye Sami fils ya Amigo munene baboma ye mena mwana na ye Sami bakangi ye afa chéri bakangi pe Tanzania moko ye utaka Tanzania akati sivero Zambi akoti na Kasumbalesa ayeti na yeso lobi ba présenter bango 4 bazoya na bango kisa balobi bawo nde ba terroriste suka bazoya matrafie bazoya eza sengote ko betra FARDC maboko merci beaucoup na baati ko bona moni esa sensibiliser batu yoso na nzela balobi 2023 facture rien betra baati ko c'est la première fois que mona Sénat na Parlement Assemblée bazo loba même to betra papa moso mabo asala ki démonstration na changu est-ce que mona bana chamba vya rasuli la libanda Kaluka so ke kuna batie likolo kaka ba photo fati lelo ba drapeau plein ya ido pesa Kaluka eza sengote merci bande bona biso fati rien tolobi boye émissaire
Le Fonds monétaire international a coûté la Bahati. Au moins, il était Fonds monétaire international à Kinshasa. Il y a des investisseurs, il y a Basi, il y a Mibali. Il y a des investisseurs, il y a des bino. Basengi tonya biloko nyonso tokolia na kati ya restaurant tozolenga. Première fois ya kokuma na restaurant wana. Tozana apart Pullman, restaurant tozali na boulevard. Si tozali biloko mosusu na neti ba nyoka. Tozozo kande ngwana solo tokokufa tokoma tolieka. Na pouvoir ya Fati. Ngayo na banda kokota na ba Pullman te. Na koti na Pullman na kuti na piscine. Elle a coûté la piscine, bateau 10h du matin, Moutakala. La Pullman. Bozaki la Pullman, bozaki te. Kala mundela sobenga mundela Moutakala. Alali, kala mbuma na se. Si quoi ça c'est la première fois au côté de Pullman. Il faut aller là-bas. Parce que les sengo, il y a un moment où ils vont tika bozo boa côté de pouvoir. Bozo boa côté de pouvoir parce que na Pullman. Na comme na Pullman, basi Moutakala ya mindela Moutakala. Mundela zope nga boy. Oyebi ke na tala chinois. Miss boy. Première photo comme un Pullman. Chanel a négocié Nathalie, au moins c'est merci. Grâce à elle, elle a kokangate. Akangi mabuto. Grâce à Zimbi. Nathalie nini. Sombele biso sikire moko 15,000. Nazo tuna bango bomela token. Basomela kaka muke poto ime. Wakamanga na zoloba na moni yango vérité. Nazaka mona kamba. Yango moni shadara lingi kotika pouvoir te. Biloko bazomona kuna na moi. Lekeli ngai na yebisi bino. Ngai na mingina tala sino na popolo ngelo. Tabima. Azobo ya gobi. Tabima wa Otanga de la Tabima. Azobo za gana se soulager. Champion. Comment je sais ça qui ça? Nasuki wana. Voilà. Yaka. Demoiselle qui ça? Faut tirer attention. Muntu moko yé akia kotuna ke combien balobi il faut $100 obi mi $100 na koloba te me na miso nzambe bango nyonso baza batemo ngai eloko sekisa ngai fo namoni chino kaka bu Bonjour à tous. On a Ezalaki ambiance. Donc, président Gilles, vraiment, merci vraiment. Donc, ambiance qui est ça bien, vraiment. Et qui me saka maladie, la quatrième vraiment. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Le Parlement debout. Le Parlement debout. Le Parlement debout. IDPS, viva! IDPS, viva! Congo, viva! Viva! Tshisekedi, super national. Félix, président de la République. Merci vraiment. Oui, Bango, le Parlement sans formule. Et Mati Makas. Parlement sans formule et Mati Makas. Gilles Kaloubi à Mati Makas. Parlement la lumière, moi, maman, mambo, maso, belé. Toujours Nicolo. Miyaki Amati Makas. La jalousie, un tribal mal passé et ça biso Moussika. Unité nationale, il y a fait la force. Aussi maintenant, la main dans la main. Ceux qui m'ont engagé, Tobeta, Maboko.
panier eza kotambola lobi tour ya miyake lobi tour ya chignon lobi tour ya Dieu merci lobi tour ya Messi oya basate ya ide itekes mwana mama naloba nabeta nalimbola nasakola tombola kanga basi toloba biso tunzela moko Faci be acclamé encore pour le chef de l'État. Réunion nyonso tu esalama na Kinshasa na Lubumbashi. Midi tongo pokwa contre Moko Tombolo Faci et effet ekosimba te nzambe asala biso. Asa bundela biso ndenge bundela kabana Israël na kati ya Égypte. Bientôt tokota la terre promise. On a pacifier est ya RDC. Na quel direct na mayematali politique ya mboka. Basangani babondisa mona nzambe ezosima. Agitation débandade. Danyanyo Nissim Soriano. Maman na ye kombo na ye Chinyata Maluka. Chinyata Maluka azazangani. Soriano azwe awa merci maman Muka osabiri to malulu. Soriano azwe awa na Kinshasa. Nini oyo komeli chef de l'État Muka Tombolo elobata président Chine séjourné na Jérusalem. Invitation na premier ministre ya Israël na komo ya Benifitali Benit o invité chef de l'État. Mukonzamboka akutana na Isaac Herzog président ya Israël ministre Israël na Afrique bénéficiaire Faci Beton pour l'intérêt ya Congo. Tout bayebi yango Moïse Katumbi déjà à l'ombre union sacrée. Union sacrée eza pona Moïse te. Eza union secrète fantate. Eza union sacrée. Soriano pourquoi asoya? Mokonzi mboka aboyaki makambo ya autorité morale. Alingi yango te. Ensemble pour des sportifs. Oh ba rejeté, ba désavoué ye. Na français na lingala ba bengani ye. Donc G7, MS, MK. Oh ba bengani ye ayesu awate. Yakuna akomi na tasa pourquoi? Parce que basangani bango tout Kamaso Kabila Madid. Soriano et Senko. Babundisa Faci Beton basolonga ete. Chef de l'État voyage élargi balistique. Makambeza Yakoinda. Nani o alingi alela na mnoko yamboka. On est nanga yaba nanga. Lobi na sali ya abe Apollinaire. Na niveau ya Seni. Nanga pesi au revoir. Le long mardi ezali prestation ya serment. Ya Denika Dima bonjour Denika Dima ouais le nom prêté serment le lot la présence ya cour constitutionnel. Le sengi na ba service biso ya des jeunes. Bon multiplier travail. Renseignement et matin. Tous les frontières elles à la sécuriser. Na service renseignement, service de sécurité à chef d'État. Quand on est nanga abimate. Pour ça la remise et reprise. Na Denika Dima. Problème il y a machine à voter. Ouais, encore ça biso par pièce $1,500. Na source Corneille il y a Corée du Sud. Aïbisi biso machine manque déjà qui a $100 américains. Tu connais na biso par machine à voter par pièce $1,400 américains. Na rotika président militaire na osalana yi. Merci. Na bana chili kala. Ouais. Et puis opposition. Eh ben non de quoi si non surtout même au besoin de Mabili. Na sacrifier pour la Jules Oyo. Bon côté. De boitra raison. Combien ça lit? Combien ça? Ezali. Combien ça lit? Combien ça lit? Combien ça? Ezali. Vous êtes ce que disent envie à rater. Même dans le peuple envie à rater. Donc on mis tout cas, tout ça mais priorité la paix et sécurité. Alingi facilité. Bon côté. Moi la maman papa ni nanga ya bandundu beto télé matos. Ah, les bandas. Arrestation en cascade et traduit en justice. Bana batatu bana ba Mamoudi Bumbanganda Shika. Katoka 1 et 2 et 3.
Kibumba Dibaya, Kamako Kamo Nyanganza Ndesha, Betobuwe, Bana Yabayombi, Badiva, Botenwe, Zibula Makutu Moua, Easton Estili, Bonoke Nakosukisa, Lobby ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, sous Joseph, Lobby à la barre, devant président Yakou Konsone, Diodene Kalouba, Baken a 21 minutes, identification à 3 prévenus, qui étaient Patrick et Ponyo. Et l'autre tour, ils ont la carne bandit Nasuka. Comment Elongia Matata Ponyo ne peut pas nous intimider à bout. Globlet Christophe, assassin africain, directeur général africain. Présence na Yelobi Azalaki, mais absence, il y a interprète. Il faut aller en français, mais il y a le bina anglais. Les bâtiments le 8 novembre. Ce que source qui était et Matata. Alors là, déjà, à partir de l'essai de 8-9, na Boloko Yamaka, et donc, le président du Parlement sans formal, Chili Kaloubi de Konongai, à Lobi Bostolo, arrestation 14 ADF. Moi, je suis 4, Ougandais, Burundais, Tanzanie. Au Bakangi, Lobby FARDC a démantelé force. Bakangi, 4 rebelles rwandais toutes. Lobby n'a ouvert dans Russie. Bakangi Bango bien armé. Même moral, Bomoko, Nde Tokolonga. Lobby n'a qui avoir dans la carte présidentielle. Bakambo, le président a eu des propositions. Salango, Ganaï. Après ça, on a bon et belé. Chaque chose au monde de l'anglais, tout beau jalousie, Bomoko, même tout Alvin, moi, la colis, Benjamin, ils ont fait la force. Pasteur Oyo, Yabiso Simona, Pasteur Papa, Aude Malibuso, président Gilles Assalaka, message Moko et Kenaka Makas, à niveau de l'Europe. Abat qui va sur la Pasteur. Maman Moko, l'entend comme on a été pour Batelaï. À un niveau, il y a Paris, la France. Alors, qui président Miyake, dans le président Gilles, n'a pas les masses à formol. N'a pas quitté. Mais ce que tu as dit, c'est de matériel. Et sur la pasteur, parce que ça me l'a cassé pour le parlement, nous surtout. Nous surtout. Les mamans qui est, alors qui n'a pas ça, il y a $20. Et sur la attends mon transport, attends mon secret, attends mon coca. Ça peut ça mon beaucoup de prestations. Les prestations à remettre en mot pasteur. C'est ça un mot. Merci vraiment. Même moi. Bon, il y a $20 parce qu'il est président. Bon, Yangona, Yonde Opesango, Papa Pasteur. Merci vraiment. Opesango, il y a Bamako, la maman, la diaspora pour Souga Sougayo, merci vraiment. Merci. Bon. Rion, tout ça. Rion. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, dans Malachie 3, tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les églises du ciel et si je n'ai pas la bénédiction en abondance sur toi. Voilà, Père éternel, cette âme révélée, Père éternel. Pour te mettre à l'épreuve, ce sont les paroles de l'éternel infaillible. C'est pourquoi, Seigneur, l'âme qui a encore Fabrice, qui t'a mis en épreuve, lorsqu'il puisse vivre les églises du ciel. Il est allé plus loin, Jésus-Christ, pour dire que je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Voilà, Seigneur, confirme maintenant cette différence que toi tu as dite dans Malachie 3, parce que c'est ta parole infaillible. Et là où il y avait la mort sur celui qui a fait ceci, que la vie puisse intervenir. Les échecs, que la réussite puisse intervenir. J'aime que tu puisses être Dieu, fidèle dans tes paroles, dans tes promesses. Que ce soit ainsi pour mon frère, ma soeur et tous les diasporas dans le monde entier. Seigneur, Jésus-Christ, qui soutiennent tous les personnes de parlement, tous les combattants. Seigneur, le sauveur Jésus-Christ, qui est le Dieu de fatigue, Seigneur, de gloire, à qui il avait confié encore ce pays, le peuple congolais, Seigneur, même son pouvoir, Seigneur tout-puissant, puisse apparaître à tous les diasporas dans le monde entier, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, qui sont protégés sous les sang qui a été écoulé sur le bord du calvaire, qu'il soit leur pare-choc pour les protéger devant tous les dangers
possible que cela soit ici, pour mon frère, pour ma soeur, partout dans le monde entier, ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci, Dieu merci. Toi, tu es rapide. IDPS vivre. On va taper ça, se vivre longa. IDPS vivre. Fatinchwa. On va taper ça, que Fatinchwa. Nicolo, tozo benga ye kitami kida bambu. Combattant, bonjour. Combattant, tolobi, la guerre est commencée. Guerre bandit, tolobi tout le monde est pour. Yaya, tolobi tout le monde est pour. Ceux qui sont dans la bavanti, Katumbi a outu obengi sa ba journaliste, ba comédien, bazali na katanga. Parce qu'il y a qu'on comprendre que avec Akimbela ensemble. Achaki na ligne rouge, alobinga na kobima na union sacrée. Amoni ba député ba lobi papa. Abiku Fonsoni mon pas. Combattant na lito ebisi oba na calme. Awa na minute oyo tozana bango système ali sur likolo ya nini? Combattant na lito awa tozo yoka. Touti komona vidéo ya Chole. Ambongo bazali awa na Europe. Bakeko luka tobenga financement na ba Choc Soros. Yaya, nazo ebisanga mikolo okomona même ma vidéo. Yango tozo signaler tobengi ministre ya justice. Oyo nyonso journaliste akozala ndeo pona kotemela mokonzi mboka. Biso peuple congolais. Opération toyebi pa. Yo, muntu asakana muku antombolo te. Oyo lelo azokotisa même RDC na G20. Yaya etikala kosalema te. Banda bakitani ya bakulutu na biso ba président baleka. Hippolyte Kazemere bolongole kutu na course. Ale seul président amela na etiribo na ya beta mitendo. A fini sa RDC le seul président azalaka chauffeur yemoko na volant. Azalaka na charge na mutute. Chanya tikelaka banemi ba minaku. IDPS vivant. Combattant d'élite. On signaler papa Aselo. Bayebisi biso presse penge ayaka kolia na ndaku na yo. Mais en tout moment na ndaku bayebisi biso aza bon frère na yo boye telo matin. Et pas na biso tolobakete soki amoni ndokisala nini Yaya, bayebisi biso ministre intérieur oyo tobengi presse mpenga aza bon frère na yo. Chaque dimanche azalaka na palais boye tata. Combattant d'élite, basaka na mokonzi mboka te. Lelo bafingaki mokonzi mboka azali pater placebo. Lelo botuna Martin Fayulu. Auti ko la coalition avec FCC. Yaya, est-ce que boso lobela yango na ba média? Yaya, toyebi sakabino opposition ezali pa. Yaya, il fallait qu'on ait la vérité na munoko lokola muko antomolo. Oya so mboko adeti yango na loboko nzambe. Il ne peut se vivre. Na uti ko na déclaration na Israël. Na so bisa yo mobilisation tout azimit. Na Israël. Balobi boy. Ezali na Congo, président moko congolais. Azali na Afrique. Oyo a présenté Nzambe na biso ya Israël na stade de Martyrs. Betela muko antomolo maboko. Combattant la lutte. Quand on a peuple israélien, ils ont réclamé Moukontombolo. Ils ont télé Tolobi, Moukontombolo aussi ça. Mandat le Yaya, d'ailleurs, si le Bokotou Nangou, bon c'est là. Kadi Malelo, ils ont prêté serment, Yaya, devant coup constitutionnel. Les alliés pas mater Yeba déjà, dans le moment où Kadima, Azali Oyo Tobengi exemplaire, à l'objet. Na ye pona tika oyo tobengi ba trace ya seni na mona na ngaba président ya seni parce que ye moko baloba tete ye a forma bana kadi ma forma bana mais ye moko akoti na terrain ya na yebisi yo vanda calme lolobi boye Congolais zala calme ezali association ya ba étranger na oyo tobengi mwana mboka ba étranger bakomi ko attaquer oyo tobengi mwana mboka il ne peut se vivre yaya azoyebisa yo Auti kolanda oyo tobenga na Christian Mwando Simba yango toyebisaka mama na biso Fifi Masuka oyo ya Lualaba biso tobelelaka à tout moment il faut zana ba communicateur na Kinshasa nalandi oyo tobengi Mwando Simba azolo babo il fallait parce que babengisi il fallait que répondre na parlement yaya na ebisi alobi que il fallait démissionner oyo akende ko postuler na Lualaba acha na place en tête oyo tobengi ya gouvernorat yaya tobengi ba collaborateur na yo so travailler na bango bazo aider oté en tout moment bato bazo défendre na ville ya Kinshasa na yo vani na Lualaba etali yo
soki oyo tobengi kuna na gouverneur okomi na bitumba etali biso tokokota yango te boye te combattant parce que na moment oyo mama fili masuka ao travailler na bato bazo aider te parce que na minute oyo nazo biso bitumba ekomi makasi il ne peut se vivre combattant na lutte na koyebisa yo boye Fachi Beton l'homme de Bikourouche Fachi Beton l'homme de Bikourouche azali pour emboîter le pas comme Jésus-Christ de Nazareth. Yango toyebisaka bande kona biso toali na droit ya koede mu kontombolo ya ko créer le ba lento zolo bawo oyo tobengi bouti kolanda représentant oyo atalaka ba école nyoso catholique auti ko beta mbela alobi tous les professeurs église catholique bozo mela ba cours na mais bouti kolanda sortie médiatique ya alobi yo zolo ba yo zalina yango moni ba évêque nyoso ya Katanga ya S Mobimba balobi cette fois-ci donc partager même idée na bato bazana ki chasse de parce que ça ba intérêt na bango personnel alobi biso to prendre acte pour la désignation oyo to bengi ya kadi ya beta ba évêque nyoso ya S beta bango maboko ba comprendre que vous allez commander de père de mera Fatima soki boyebi yango te botuna lupopo lobi bazalaki na match na Katanga Moïse azui maman na nzembo babengi etre balobi yo moko au travail na Kabila au travail okena sima Etienne okena sima Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi au travail lelo comme au travail pe na fa alobi yo zaka traite sur traite yaya biso tolobi ete bato wana ba ina dringa masanga yango en tout moment tosambela kanzambe na biso amela na sabaini ya fachinyo so bombe kweke bala ya côté on matin dans lit yango toyebi so vanda kana biso to valoriser o to bengi parti na biso yi de presse yango moni o dise moi na buti AK15 ayebi si bango boy ba oyo bakolo balabala ezali leader soki bomeki cette fois-ci bon la kisabiso oh biso tokozongela bino tokolakisa bino ete biso toza toujours na elengi ya balabala nano esila biso posa te boye te komata yango tolobaki ete mumemi maki abundaka swanaka parce que oyo azali na ngwende azali ya na biso ya liboso merci mpona lelo asukia Chinois. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Viva! Tshisekedi super national. Félix président de la République. Bonjour lisusu. En tout cas, il y a un peu de attitude à monter aux informations. UDPS viva! Olingité. Tolobi boy, Fachi Beton olingité. Yo kolukani, c'est-à-dire aux alimbo. Voilà, donc c'est la carte actualité politique. Donc Fatime, Mukishime, Mouamaïbe, Moukontomolibe, les grands esprits, l'espoir de tout un peuple, aigle d'Afrique, le président le plus costaud du monde, le président le plus géant du monde, Mou Lankwasabe, Tobeteli, les lions de la tribu congolaise, Maboko Makasi. Yo, Ebiete, Israël. Avant Fatia kita drapeau bandaki kopepa bino bosomo na bafanti basango bazana tante ya kosakanela Fatibe tolobi boye shole ambongo bazana tante atamuke ya kosakanela Fatibe mokonzi na bango ye moko to bengi na kombo ya Pape François atikela gitite tolobi boye pape et ça ne s'est jamais fait depuis le monde des mondes il de paix se viva osana président oyebi pouvoir na été yo sole la Damas 6 semaines so si loko tout le biso sous Damas likambo Damas ta ato komi na politique ya réfléchir au pousi makanisi lokola auto bengi Moïse Katumbi a travailler na Kanambe akimi Kanambe bengi ye na kombo ya auto bengi Judas Iscariote alors Fachi Beton aye to continue lisanga to lingi to bimisa candidat commun on a auto bengi opposition to matina Genève Moïse Katumbi a trahi papa donc to bengi Etienne Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo siko tozie awa mutu yo trahira ye alobi songa et dede attendre ne loboko yo trahira ye oye mais lelo bomoni Moïse Katumbi a telemi abandi koloba de politisation ou ceci cela alors pour votre information ezalaki mukolo alobi tomoni kaka FCC plus Lamuka plus ensemble, plus catholique, plus SCC. Basali correction à Bango et ils ont signé
une déclaration exigeant la dépolitisation. Yebisi bango bakotu nangu. Yebisi bango bakotu nangu. Awa ndenge saboye papa kadi malelo donc liboso ya cour constitutionnelle. Yango yoki évêque Melchisedek Sikulu. Ya Butembo to beteli évêque wana maboko beteli évêque wana maboko. Alors on ne joue pas avec le chef de l'État. On ne peut pas dire au chef de l'État de revenir à ses paroles. Wana évêque ya catholique lokola ambongo lokola abeso. Alobi nous ne sommes pas d'accord na oyo bande kona biso basa kosala. Alors vous devez comprendre toujours na carte actualité politique. Église catholique chaude à lobby, dengue sawana to sengi na l'État et ya ko récupérer ba école na ye. To ebisi papa chaude la sali erreur mouné. Alors il fallait pas le bakeno, l'État a récupéré tous les paroisses. Puisque dengue sawana église catholique a sommet le pamte. Il est pressé vivant. Comment ça fait-il que ça qu'on senga kaka, baswa kaka auto bengi ba école. Mais que ne peut plus loin. Senga peut pas récupérer tous les paroisses en dehors. Yangono yoke papa Dodo Kamba. Azala qui n'a raison, il y a consonne c'est la Abbé Chole. Abbé Chole a lobby hôtel, bango baza logé na hôtel du fleuve. Alors, oyokaki, o nenge papa Dodo Kamba lo baki, tolo bo bate. Tolo bate. Mais donc il peut s'engo souma, tolo bate. Papa Dodo Kamba lo baki boye. Biso balogé biso te. Ezali ngai na otobengi Imam Magdala pour la raison de sécurité yangona tozana hôtel là. Mais yo Chole oza logé depuis ton enfance na otobengi na diocèse bote combattant. Baza ko lié sa yo au feu. Baza ko sommela yo otobengi donc kibanzamba na au feu. Oza ko bota pe au feu. Donc tout le monde gratuit. Comment ça fait-il que l'État est récupéré pendant l'école naïe. Alors, ici, papa, sur la salle erreur, il faut qu'elle ne plus loin là-bas. L'État est récupéré même ma paroisse. Vous voyez qu'il fait beaucoup. Avec beaucoup de lobby, ça va ventiter. Il se fait église de réveil. Tout ça, on a. On a que ça, la ventile, tout ça, l'école. Ils sont en charge. Il y a un abonnement lobby. Toujours dans ma campagne gratuité. Donc, il va enseigner, il va faire qui place mon corps. Il fallait qu'il va y au alors on a mis 4 enseignants. On va privé qui bango donc salaire na bango. Lobi ba kenda ko remercier autre bengi papa na biso ministre Johnny autre bengi Tony Mwaba. Ba 4 professeurs wana akenda ko pesa merci pourquoi puisque baso qui salaire na bango. Alors on est ba tuli bango. Pourquoi bo salaire qui grève voter voilà qui instrumentalisé. Alors pendant que négocier batubase belé dossier ya matata mponyo lobby bayaki na bisa kibino en tant que ba homme libre Patrice Kitebi na monsieur Godler on azali moko za société ya Afrique du Sud. Alors procès ba renvoyer ngo le 8 novembre. Pourquoi ba renvoyer ngo papa o to bengi Godler moko za société ya Afrique du Sud yé azolo baka kanglé. Alors à lobby bayebisi boye procès poto bandango kitoko zala déjà na interprète na yo asala wana makambo biso toko tuna yo ayebisa yo pe makambo koloba ye pa ayebisa biso nde na yango wana basispandaki procès lobby et ça il a 20 minutes à pamba. Alors vous devez comprendre que non auto bengi matata mponyo na Patrice Kitebi bazali siko confirmer que non bazali ba accusé confirmer le ministère public. Alors toujours dans cette actualité quand c'est ça baza ko signaler biso biloko batini pona bambila saka fufu ya masango te kama na 18 000 francs mais na quand c'est abaté kango prix wana te sabotage. Oui, information vraie baza ko te kango na 23 000 22 000 francs. Alors to ça kebisa ba consignation surtout ya quand c'est mais ça sabotage wana peuple bofandi ba journaliste bafandi na quand c'est akuna fatia lobby ba militaire balia saka masangu ezala na auto bengi 18 000 francs congolais. Mais au comment la carte ya kanseta yo mo pe ke ne beta tout o ya ko pesa nga raison basa côté ka le to landeli to lobi ke non e cause la mutu ake ko sombe pambila ama mbila siko amatisi na ndenge na ye azo pe ata mo 3000 de alobi te
eza kotenga mande na prix wana ya wana toza koyebisa ba constitution surtout ya kaseta boke ba wana ezali sabotage na ba action ya chef de alors pendant que cité Kasai Oriental na otobengi Congo Central lobby alaki ouverture ya ba dépôt ya candidature pour na ba gouverneur alors na Kasai Oriental ba lobby 16 membres ya UDPS baza ko se disputer place moko 16 membres ya l'UDPS oh kiti ya ndeko na bango ya UDPS ba bengani ye tiko ba amona 16 membres voilà baza ko disputer ngo olie ba mekana ba na ndeko na biso ba bengani ye pourquoi asali nini olie donc ba lukas ko moyen bango pe ba sala wana alors merci mon konzia ande sabo epesa na G35 Corneille Kananga donc osana soutien na yo puisque bozali ba chaîne oyo batali ke Kasai Oriental et Kambami Petro et pas ba papa alors faut te passer ba jeune chance beauté combattant alors pendant que ko cité information tozana yango esali siko ya Congolité ezokota na mois ya otobengi janvier donc c'est-à-dire lo wana ba bengani yango te lo pour voter yango na janvier. Alors, vous devez comprendre, Ezali Otobengi, Pion Yasuka, pendant Otobengi, tous les étrangers. Et d'ailleurs, vous devez comprendre bientôt recensement. Nebsakibino, machine à prototype Ali, prototype Yaki. Donc, il suffit de faire un misapinao. Et ça, déjà, Kuna. Ok, na on dit pour tout prototype Yaki. Yamano, comme on a même Martin Fayoulou, tout la mousse, yasa. Otobengi, donc, tous les étrangers, Bakima. Oya kana misapi Moïse Katumbi puisque Torobanga a été il faut observer vérité otayi mutu oyo kelio mawa songa na mboko songi pe ande otaya ki eme ya talite otaya kinga yaka tokota na kata inyosa oya na kata inyosa tena kindo kiebe ebele ya wana lobi na bisa kibino feta bato mabandi le bal des choses soko kenda yo tsakovo tuke ko konto yeba yonde alors pour la cité aux dossier maman vida. Donc il a dit ça Kibino. Maman Avida a ça combattu pourquoi? Puisque Aligny donc a continué déjà la vision chef de l'État. Parce que bah quatrième makamune côté allié là puisque quand on te prive les salaires, va priver yo. Maman Avida boyebi a une fondation na Avida, fallait tout soutenir. Mais bah yo qui a continué à soutenir le chef de l'État, va priver les salaires na yé. Ande na so Sabino boy 7000 personnes déjà mobilisées. Na Congo central na fondation Maman wana. Siko a mobilisé ndeni. 7000 pour la descente. Pour la descente, il y a maman Nana Manonina. Bientôt, on a Otobengi, donc il a Congo, ça va Congo. Alors, il y a déjà que maman Nana, toujours dans Makambotali, Otobengi, message tribal, Toyote le Mélango. Na Otobengi, donc tribalisme, pour le chef de l'État, le conseil des ministres. Le chef de l'État a instruit la madame de ministre d'ouvrir les enquêtes pour quiconque, ou soit une personne ou un groupe de personnes qui osera toucher les fibres tribales. Donc, il y a ça, Martin Fayoulou. Alors, bon, on est déjà dans Bazagungu, on mobiliser déjà 7000 personnes et pas maman wana. Mais on mobiliser les sous-soins, on continue de gagner un privé salaire. Et en autre, on ça. Au terme, surtout, on privé maman, pour comprendre que non, même Nabilo, tout ça, la poste à boire, tout soutenir Fatibé. Pour la 2023, tout ça, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Boboki. Na Mbanza Mungu, na Luozi, na Mwanda, partout, mobilisation consacrée parce que Nana Manonina Kiumba a quitté Kuna. Merci la vie de Moyo pour la sensibilisation. Merci na papa. Bon, il y a quand même. Oh, il y a un joueur de Bissamaka. Le Bible, décembre, bisote MC, tozali, les sabats gouverneurs. Voilà. Mobila akete. Mobila akete. Le 3 décembre, Mobila dégage. Le 3 décembre, Mobila dégage. Na janvier, Mobila makale. Le Bible, le rabat du monde a candidat toujours. Et la poste de la biso to kozwa na maka. Joyi. Sabango, Bapanzana, to kozwa mobila. Joyi a kozwa mobila. Joyi. Sabango, bayo ka douleur. Le
3 décembre tozana ngobila toujours Laurent Batumona papa nanga Laurent Batumona oyo asalaka ngai Laurent Batumona alobi kala minute azokabelanga te nazolongwa mako bato basekaka nga bakonse. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut montrer que tout s'appelle ça, vrai ou faux? Papa qui l'on donne lobi, Jules s'appelle ça Moutinho. Papa qui l'on donne boyo, oh passe une TCL. On peut ça Moutinho sur catch. Qui l'on donne maga. Merci beaucoup. IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Viva! Tshisekedi super national. Félix, président de la République, le peuple d'abord. Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Mwana mama, Fachibe, bonjour à tous. Nauti koyoka likamuma président chinois utolobela pona mama Avida et salinga ipasi IDPS viva. Il faut que telemela batoyo bazolinga piétiner ba effort ya chef de l'état Fachi Beton. Ndenge nini muto azali mama azokutela azana bana oyo abokolaka. Bo privé salaire na ye IDPS viva. Est-ce que on est malamu? On a ezako combattre vision un chef de l'état. Aza mama afutela kandako. Aza en charge na ba famille ba ndekone nyo sobata elaka ye. Siko tango bozi bobo tolis nani salaire na ye azwakati. Nyo so wana po ani nazo soutenir Fachi Beton. IDPS viva. Yango tosi to sengi na batuana. Ba zongi sele salaire na ye ya ba jour ou bien ya ba mois o ya zwate. Nyo so ba pesa ye parce que za mutoki na ye. Les parlementaires debout. Message chez qui? Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Et là, on a volé la bino ya liboso na bomi bete la na bino mo maboko. Quand on a zolo ba ki parlement sans formal eza parlement ya mukete. Il suffit to bele la bakonzi ya likolo bakoyoka. IDPS viva. Neti dossier ya papa Richard. Oyo bomona ki vice-président et assemblée kuna provinciale avant de la kanga ki ba dossier donc ya bombaki IDPS viva. Oyo sengela ki ba pesa ye ba salaire na ye ya pendant 3 ans plus tôt. Na ba avantage na yango likolo. Ba vandela yango po papa na tomber malade akufa bango ba fêter na mbongo na ye. IDPS viva. Ndenge tozala il y a des députés ba servaka pour na peuple na ba o ba servaka pour na ba intérêt na bango moko personnel. Yango nazo senga merci na député IDPS viva. Nazo senga merci na député oyo azaki initiative ta kofrier tous les dossiers ba bombaki ne lelo ezabwe na tongo wa plénière réseau salema o ba bengi exécution ya ba dossier ya papa Richard IDPS viva on a ba libérer mbo na etomi betela na maboko yango tozolo bela vice-président ya assemblée provinciale ya Lubumbashi na kombo ya Michel Katebe Keba botika chef de l'État à l'Obaki Boye, tant qu'il est Azali, président de la République, jamais injustice est salima. IDPS viva. Yango le quoi la base les exécutions les lots. Nous en a posé à papa Richard Azumbo Mounaï, à tête du frère et Tikalate. IDPS viva. Et puis, nous avons papa Guy Luando Yabagi Yawaba Moyo. Nous avons merci parce que Mouto Nyo sera dans la vision un chef de l'État de Rwanda Kolobelaye. Talaka Moutabani ko bimisa ba fonds personnel naé. On a soutenir vision un chef de l'État. On a soutenir président Gilles Lanzela ya Mutuka. On a soutenir même biso ba combattant. IDPS viva. Yo bete la gulu ando maboko. Et puis tous ces na maman nana manwani na merci pour la cohésion nationale na unité nationale IDPS viva. Chef de l'État ndimaki andimina président Gilles abetela ki bango maboko. Parce que sensibilisation ya makasi bazo sala pona lokumu ya Fachi Beton na maponami ya 2023 IDPS viva. Et puis nazo senga merci na mama Kabedi Mbui pona musala kitoko. Nazo senga pe merci na mama Fifi Masuka pona musala kitoko malgré côté communication na weza zéro. Luka biso sans formol tozali à tosala la yo musala ya kitoko. Et puis nazo senga mama F Bazaï ba merci pona musala kitoko na mama Samba siko toko tina information. Bolandi déjà que les membres de CENI va prêter serment lelo devant le cours constitutionnel. IDPS viva. Siko boyo ka diplomatie ya Fachi Beton ozo bête église catholique pona ba kabali yo sur mabe ba sala na terrain kao. Prochaine
Prochaine réforme de la CENI. Au cours du mandat 2023-2028, l'Assemblée nationale effectuera les réformes sous la CENI. D'où les prochaines élections de 2028 ne seront plus organisées par la CENI, mais plutôt organisées par le ministère de l'Intérieur, comme aux États-Unis et en France. C'est pour éviter la cacophonie des confessions religieuses qui sèment la confusion la population. UDPS vivant. Kao total bazui. Makambo te kene bo mema ba oya bino ba délégué ou bien banani boy. On a copé ça sous retard exaté. UDPS vivant. Et puis bon de la sous Jean-Marie Kassamba bientôt aux arrêts. Le tribunal de grande instance de Gombe vient d'annuler l'élection portant Jean-Marie Kassamba président de l'UNTPC de Kinshasa. UDPS vivant. Il faut voyer pour la corruption ou la corrompre qui va journaliste. UDPS vivant. Et ça annulé à ça qu'on risquait à ça la bolo. Comme être la justice congolaise en Mali. Et puis, le chef de l'État d'Israël, Azal est le tout premier président à la République démocratique du Congo à Tchamakonokuna. Il est pas vivant. Donc, il y a un président israélien, il faut y aller, Basolo Lapona, ou République démocratique du Congo. Premier ministre, appelle le bien politique à la tête, il faut Solo Lanaï. Ministre des Affaires étrangères, pas le bien à la tête, il faut Solo Lanaï. Et puis, rencontre avec le monde des affaires. Il est pas vivant. Chef de l'État Fachi Beton, il est sollicité partout. Diplomatie, celui-là, il mérite même pas ça y est même médaille d'un grand politicien international. Il est pas vivant. Et puis Bolanda qui procède à Matata Ponyo Babonga Makité, il est pas vivant. Dans le besoin qu'il y a un procès devant Dieu donner d'Iboué, il faut vous à la Makassi. Il est pas vivant. Avocat ya Kamere, Babonga Makité bakomi kobeta beta munoko. Yango Dieu donner d'Iboué à recadrer avocat ya Kamere à Ebisi Bangoboye. Les avocats d'un certain niveau savent que devant les hautes juridictions, la procédure court. Il ne faut pas nous engager dans un débat inutile. Aïebisi Bango. Maintenant, pour rappeler ma tata pour le débat qui est donné d'Iboué. Azalaka avocat ou yakanisa capital Kamere. Yeba okutane na cour constitutionnelle, yeba ko ulikape otenepe bolo. Il est pas vivant. Ça je l'ai dit. Et puis vous comprenez qu'il ne qu'est salema. Quand on a zone ba biso il faut que l'ukato kangambo kanabiso ba étranger bazongo na ndani en otage te. Il est pas vivant. Total alliance na bango bazi ba sali Martin Fayulu, Soriano, Kanambe, Ambongo. Bazui basangani balobi boyeke, il faut pas lukaba écarter Fatim Beton avant ma ponami 2023. Parce que nous savons pas bien coup d'état. Mais pour na copé ça ba information en Afrique précisément en République démocratique du Congo, pour nous ça la coup d'état, il faut ça la mutoko kokata avec Fatim Beton. Il est pas vivant. Pour na Fatim Beton botombo la logo ko na base. Et puis na koloba na Martin Fayulu yo le bakani nike Félix Tshisekedi loko la zo travailler na Joseph Kabila so qui a quitté tokotala ndenge tokosala makambo biso na biso sikoyo Félix Tshisekedi a quitté Joseph Kabila yo zara yango Ramazani a ebisi bango boye Ramazani déclare ceci la nouvelle alliance avec nos frères Martin Fayulu, Adolphe Muzitu, Moïse Katumbi et Cardinal Ambongo ainsi que le leader Raïs Kanambe. C'est bien sûr que Joseph Kabila qui sera à la tête du mouvement. Boyo Kapla Siliba bien na bango za. Boyo quand même mouvement na bango Congo. Mouvement na bango Kamasot. Boyo ceux qui bosi botali bien bimisamo bêtise. Il est pas vivant. C'est pour maudire la population congolaise. Et puis bino bato nyonso bazi batangi wana. Lelo bosi bondimi ke Kabila a dirigé bino. Siko tozo ki niwa na politique. Et là on ni bobanda ki koluka. Boloba qui doit dégager Kabila toti kala biso na biso mais bino boke ko pesa ba beki parce que boyebe ça association na bino les étrangers il est pas vivant il faut peuple congolais to tombola donc maboko total la likolo total même na sima toyeba ke to uti wapi tozo kende wapi ce sont les étrangers de babomi mboka oyo il est pas vivant ba yango ba sali alliance na bango pona ko combattre un fils du pays tu peux imaginer muto et papa na yaza juif maman na yaza zambien et puis moi si na rwandaise azolinga diriger mboka oyo o tu dois quitter yango na lobby congolais de père et de mère il faut te soutenir Fatim Beton yango zo moni ba liesi ba journaliste international libanda nyonso na ba oya awa pona ba lo ba message ya lokuta sur Fatim Beton pona ba ko sa population congolaise yango na lobby il faut to za la ozage tango ba ko beta lokuta biso to beta vérité pour peuple congolais ayeba président Fatim Beton oya zo sala na terrain il ne peut vivre yango boyoka ki Chéribert Okenge
yo pozo sala musala bien te malgré olobi na Moïse Katumbi ke jamais okoki ko quitter gouvernement pour l'intérêt à Moïse Katumbi et puis olobi na ye ke osala kapo na ye te osala kapo na nation merci mais to kosengo musala ya madame Moïse na terrain IDPS vivant et puis plusieurs députés ensemble ya Moïse Katumbi balobi rendre ngo officiel ke o quitter union sacrée biso to ko quitter na to ko kende yo moko IDPS vivant obeta les députés de père et de mère Mabouko. Et puis 4 enseignants il y a école conventionnelle catholique qui va désactiver qui bango na liste des pays. IDPS vivant va réactiver bango et puis balobi boye ke bazala qui instrumentalisé et pas en bongo na chole. IDPS vivant siko tozo kende wapi. Et puis il y a aussi syndicaliste balobi boye eza un groupe de députés et sénateurs bango bazo benga kabiso balobi ke totangisa bana te to mema toujours des ordres de gratuité et enseignement. Botala bamboro bazana niveau de l'Assemblée nationale na Sénat. Syndicalisme, marché moté, balobi ce sont des sénateurs et des députés. Bazo benga kabiso jour et nuit balobi ke bozongi la kotangisa te. Bozongi la kotangisa te pour la gratuité de l'enseignement et sur la té. IDPS vivant. Il y a votre sengi na Assemblée nationale papa Mbosso. Il faut identifier les biso ba députés wana. Na ba tu lukwebwe. Il faut identifier les biso ba sénateurs wana. IDPS vivant. Bon. Barangé basé belé pour le lot na soutien. Merci beaucoup. IDPS vivant. Atso pouvoir vivant. Bongola le bogo ganga bas. Numéro qui n'a moi lombango IDPS vivant. On a remercié le président Gilles la parole à Pessingaï. La PSP Batel surtout Bazali. Ah bonjour. IDPS vivant. À l'entretemps sur le monde en agité, Zalagi mingi pour la région de santé pendezo déranger à ma casse. Et par la grâce de Dieu, Umbaché c'est tout le monde kala. IDPS vivant. Je me combien un peu na mokuse ou synthétiser ma bande balobi mo ebele a IDPS vivant. En train de vous comprendre que non bitumbo to ça nango parce que to memi la gratuité de l'enseignement. Wana premier bitumba oyo tozui na quelques sango o bandaki ko zwa mbongo wana ba wachongo na poche na bango. Sala bakati to sali banda ko zwa une affaire ya 23 millions de dollars par mois na ba école IDPS vivant. Or l'église catholique azaka na ba école te, azape na ba hôpitaux. Normalement, ceux qui te le est-ce que ba hôpitaux sont gratuits? Ba foot arati. Normalement moi ba banda ko zwa gratuit de l'enseignement, il fallait ba chango na ba hôpitaux. Encore ça s'appelle ba hôpitaux bisiki belé IDPS vivant. Mais to ko ki na bino na Saint-Joseph ambulance etati. Mais cardinal azotana munoko IDPS vivant. Wana to longo place wana. Kozana bino awa. Babimisa image moko na centre Lindonge côté cardinal azalaka. Balobino baki ko attaquer cardinal et pas ba combattre IDPS. To mona ka image wana. Au secrétaire général aloba ce que ça va combattre IDPS pour identifier bango ba lukandela okanga bango so ça va combattre IDPS vivant. Cardinal Fridola Mbongo aloba que non na sa mosa na nzambe makambo wana na limbisi na chango na mai IDPS vivant. Mais comment uteni na abbé Chole baso se retrouver na Rome à partir ya Rome kuna eza pe na ba abbé oyo bayebiki makambo baso lobesa lokuta baye na image wana kolakisa pape que non tala nde baosa l'église na biso IDPS vivant atso pouvoir vivant na le bateau na le bateau IDPS vivant pape azali na voyage azokende na Grèce après Grèce a visiter deux pays moko ya Afrique na pays moko ya Europe IDPS vivant na kati ya pays Afrique papa décida lobi non trop c'est trop nga moko makolo na RDC IDPS vivant ala wana biso nyonso tout po ngai eloko na kosenga kaka na aéroport mais nga na kosenga boye bachanga débat contradictoire na cardinal Fridolin ambo liboso ya pape na sa mututi na wala bate no ka mo ndeni to mbalo bo ganga ba ngai na abe na autre bengi cardinal Fridolin ambongo liboso ya pape to lukato yeba pape cardinal alobi boye ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a gagné les élections la Senko détient les preuves. Nous avons couvert seulement 40%. Dans les 40%, celui qui a vaincu, c'est Fachi Beton. Voilà Malobana Bango. Mais, et comme Abaché cardinal, à Senga Tata Mokonzi, Fachi Polo Gozo Boumaïka Moutema Malam. À la neti na Rome,
Donc comment on a ça de martyrs? Éducation papa nanga maman nanga ba pesa nga soki ba pesa lo ba pesa merci. Mais ya pesa merci te. Alors bi non. Ba la kaka ngai et pas ba médiocre type mususu. Or, so ba médiocre ba pesa type ba français ba lobby ce qui s'assemble c'est ressemble. Cela veut dire ngai te. Soko le biloko moyibo komi moyi. O le biloko ba médiocre komi me. Nakata libota na ye ba monseigneur ba komi koloba ke non yo pe lokoso eleka tokolanda makamuno ya lokoso boyo kasikono soko lingo combattre régime bien batina ka bana classe batina ka ba élève batina ka ba étudiant il doit pas se vivre ba lobby ba élève ba qui parler du peuple mais on a identifié 57 chèques il doit pas se vivre moi na classe o wapi azo ya bien libende abile no kotobola moto libumu non moi la classe il y a un soya lobby que non ceux qui classe te remet la bombe non ça se fait pas il de pas se vivre baké ko soit bana wana moyena 5000 francs ba mais on a parlé du peuple coup de chapeau na commandant oyo a surveiller à parler du peuple parce que la police a agi avec professionnalisme. Mabanga baso bamba jour wana président Gilles so bakutana ki ne bembe ya mwana ba ki okunda banga baso mbango balobi ke non tala la police abomba élève na Congo pona nini parce que soko yebite en Afrique ici dans basali réforme ya makamu enseignement boyoka ka histoire bana Soweto balingaki bazwa Sud-Africain batanga en anglais te batanga na monoko mboka et créer des ordres au commis il ne peut pas vivre. Or la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle et bimi loko la réforme il faut que chabana liboso et moneke non ba tangi sabana te comme ça ba koma na ambassade nyo surtout que non dans la régime oyo et comme ko boma bana boyebi basali marcha bakosi ke non mutu moko ya la muka kufi boye na boti lelo bembe tozo mona yango c'est pour vous dire quoi. Nous savons comment Betamaka. Tu as vu ma mnenge zotamboul. Il ne peut se vivre. Nasi sana Moïse Katoumi na Oesa Bilobu. Bon moi na kisha kiabula akei ko visiter mine ya Shikolobu. So que moni le bando na biso ba yo mi so tigala boye bazo se souvenir na mine wana. Eza bisiko ba américain bazo ka uranium po basa la bombe atomique. Or Kabila zali na bombe atomique te. Kabila zali na auto bengaka ba arme chimique. Arme chimique ezanini. So ba besango awa et qu'on rendre biso tout stérile au moins pendant que notre autres nom bali moyen tellement sous et ça on doit comprendre que c'est ça les armes chimiques et les armes chimiques ba composer qui yango et ba répartir qui yango selon ba ferme ya kashamata ba tchaki yango ndambu pour ba composer on peut ba iranien siko ba iranien wana ba bande ko agir na licence auto bengi ba chinois grâce il y a un homme autre bengi dans déclare il de paix se vivre par ton pouvoir vivant bon souffrir mu kenes qui bien locaux il de paix se vivre yango omoni Kabula a même ba américain pour ba sécuriser périmètre iranium mes minéraux le roi minéraux non sauté ce qu'on dégager à 1% dans la mabele et ça na ba pareil oyo et zo signaler na satellite or satellite so ba ndeko surveiller iranium il y a des minéraux dans biso et quoi il y a Kisangani ça qui a baris il ne peut se vivre. Or la guerre est entre la Russie et les États-Unis. Chine quoi ça la katikati il y a un moni gouvernement américain va prendre apte à le non kadima salawana il ne peut se vivre. Bon quand on est sabine logo moko alibitre pe à sa équipe na kumisa okope kisamuto kumisa équipe na lobby le côté même alibitre s'appelle équipe na ku akumisa lelo oyo na landi na TV5 bino bofanda ya on a s'appelle na message à président Miyaki on doit être réunis asomba mutuka asomba lupangu ya moté totala bitumbo to na ngoliboso ngaso bisayo to senga bino bosala présidence papa boye bisaba cha mongo na communication TV5 ya on a salima asali documentaire mobimba ya kozwa kati marocha yake no azande kwa fati afena ransa mais c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que les médias ont surtout ba 50 000, 100 000. Mais biso na si toi on a besoin de 100 000. Toi on a besoin que non, boti la biso ya TNC. Il ne peut se vivre. Les loba sale loko wana. À part la mère Mendy, on a mis pour relever moi mouké. Patrick Mouya Moussa na oni. Mais c'est le porte-parole du gouvernement. Quand on y a
la média international. C'est pas Benjamin qui doit parler. Toi, tu es payé pour ça. Et c'est l'eau de matériaux. On le battement. TV5, la sauce a droit de réponse. Bon, la qui s'engaille. Bref, il y a un sur l'accès. Non, Kadima, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce bilan, on va le battre. Il ne peut pas se dire. Il y a un lobby, malgré maladie. Tout ça, on a pas parlement de Bougno sur tout le lobby. Parce que tout là, 2023, ça bitumba, il y a média. Au moins, il y a des abous. La monachie, accueilli ou appui. Président Chil accueilli, na mona na basakuru kuna. Image à la qui s'est panneau et tamboli mokili mobimba. Ça aide à découvrir. Mais yoka Congolais ne connaît pas. Congolais so di misa, image karo, fatia pesi moi c'est un flair. Mais ba uti ko kanga. Moi c'est numéro 2 ya ADF. Ba uti ko kanga un Tanzanien. Yoka pa kuna ye. Azena Tanzania. Or, nafungula libota Afrique nani ana Afrique d'ici Kabila, nani ana Afrique d'ici Rubewa, nani ana Afrique d'ici Kambwe Mwamba. Et ça peut mbatter. Et ça peut mbatter. Yango omoni ke kolongwa na ye Afrique c'est qui tu as akiti na Kalemi qui était gouverneur na Kalemi c'est Kabila. Na miso soit ça qui ça a Kalemi comment? C'est pourquoi nous demandons si Daniel Asselo. Moi je ne cherche rien et pas nayo. Toi na posa mboke ça la sécurité. Yango mon États-Unis ceux qui sont vaincre parce qu'il y a kangami na bato ba na promesse. Bible lobby na bana no surtout abri ya Israël. Je bénirai qui te bénira et je maudirai quiconque qui te maudira. Yango moni première service à renseignement dans le monde et ça Moussad. Il y a des Israélites. Parce que comprendre que non, il faut que tu aies la macamouna. Oh, parce que nous avons senti que la preuve année, badimisi contenant mon mamenuki. Nanaku ya général wana John Numbi. Yon maki. Avenue des orations, avenue Mabé. Nakwambo ezaki sadari. Ngambo mweka sanji. Aucun parti de John Numbi. Bangwana bango. Et ça stratégique. Avenue des Oranges sur Talango et maintenant directement wapi. Na parlé de la nation. Papa, et ça stratégique. Bien nous sommes en détail au lobby. Il de presse viva. Parti pouvoir viva. Yaya biso to ça balinyo watembe. Na yebiso na Katanga c'est kiabula ourière. Totamboli papa boko se biso kwani. Boko se biso kwani. Tokela balikasi kuna boko se biso kwani. Yora c'est dans le roi yakala. Asko to okene to okene romimoni. Omoni ke ba mende banani balobaka to pa na bango via usikuna atanda ko ya ezati na fingite mais na lobby il de presse viva parti pouvoir viva. Vous allez comprendre maintenant que la politique de Memi yango les gens s'attendaient ba pousser biso na erreur. Quelle était l'erreur? Donc il y a l'IDPS azot porté choix na ce Kadimate Kadimazali choix oyo ba confesseur religieux ba promis mais biso to soutenir Kadima pourquoi? Parce que c'est moi bando kenango et c'est to kenagisema pour ba qui c'est biso que non voici les partis à l'ité que non démocratie yemo quoi commis la pouvoir azali incapable ya organiser ba élection na délai constitutionnel ya moi ni fatia sa jurisprudence alors la démocratie nous impose tous à savoir que non ceux qui sont majoritaires la volonté à battre sa majorité ne faut à l'exécuter il ne peut se vivre parti au pouvoir vivre mettez la façon bon maras il y a ça mais ça va la carte comme on a le bon ganga Fatibé au boy Fatio c'est mokina il ne peut se vivre depuis Israël 40 ans après tu bendé là ils ont préparé c'est là Baso c'est la facile roi Yesu ata mona Galilée. Ba maman ota na maputa, c'est du jamais vu. Jamais un chef d'État africain n'a été reçu par trois grandes personnalités. Président, Premier ministre, ministre affaires étrangères, Yunani. Nous sommes en Mikate. Yunani. Partenariat des États-Unis. Bakane so il a chikolobo. Pour nini? Parce que awana so bisayo États-Unis ici bon matabo kita. Et kobe bana. Oh, baso nga basala umo ya makasi idepesa vivant. Bandeko oyo baso chatema ba image wana ezali. Numéro to la kisabino ke bazimba ba Zambien. Congolais ye pesa mayele na oshite awa RSK. Bosa la mayele bosa rapela vidéo oyo et la que terrorisme ADF azo bundisa biso bocha rompena basati.
Bouton pe na ba. Et ça la bilo papa. Et tant na pesi moi c'est les fleurs. Wana opanzi yango. Mais oh zo la seki ba bundisa biso. Au moins qu'on est l'état de siège avantage nango. Toutes ces histoires se faisaient Kabila Mounoko Koka Yaroka. Soit on a le loi de père et de mère ça m'a bé. Et ça m'a bé. Ah on va se payer en tombant la bombe casse. Il dépasse viva. Numéro de téléphone Yangwana plus 243 9 70 40 89 57. Plus 243 9 70 40 89 57. Okutani lobby to Zalasu Awa. Merci beaucoup. Merci président. Merci. Tout le monde va caméra la vie. Zamba Pambo la vie. Amen.